Papa, premièrement, par présentation, tous allés collectif et journalier actif à Congo Central. Tous allés à la sitting Congo Central entreprise nini. Tous allés na SNEL. Tous à la sitting et arrêt du travail. Il y a collectif, il y a journalier actif Union sous ya Congo Central. Donc, sitting et arrêt du travail oyo est provincial. Province Mobimba, tout ça li arrêt na sitting du travail. Vous allez en opona nini? Tout ça li en cause ezali moko parce que toujours réclamé accord au signé depuis 2022 en septembre ezala mise en place avant ba mécaniser les 108 oyo ba utaki ko 108 parachutistes et clandestinistes avant bango tozana posa ba silisano makambo na biso. Voilà cause za yangwana. Aussi ça makambo na bino ndenge nini? C'est-à-dire aussi ça makambo na biso ba engager biso parce que nous sommes des journaliers, nous travaillons ba misusu ba travailler depuis 2003, 2007, 2012. Bayeko pesa ba matriki na bato oyo baza na ancienneté zéro. Des gens qui n'ont jamais travaillé à la SNEL. Alors que la SNEL azana ba journalier na ye oyo ba traîner, oyo ba sali ba né ebelé. Comment expliquer muto azana ancienneté zéro ou engagé alors que yo azana ba journalier na yo oyo ba umeli. Ba sali ba 15 ans, ba 20 ans, ba 21 ans na ki journalier. Donc c'est une chose inexplicable. Ba 21 ans, ba 20 ans na bosali chaque mois ou bien ba pemisa bino. Tout ça là par prestation. Quand on te le par prestation, ceux qui t'ont réclamé te 20 à 15 ans, c'est-à-dire prestation oyo sali, okeyo pemi. SNEL a bengyo lisusu. Oye osali, c'est-à-dire la SNEL compte sur toi. SNEL azo compter na yo. Biso pe to komi ko compter na SNEL. Parce que après prestation na biso tozongi ndaku tozonga lisusu pendant travailler et puis ko travailler na c'est par l'appel qui toyaka. Donc SNEL appelle biso confiance, biso pe to pesi SNEL confiance. Donc c'est un peu ça. Bo lobani na autorité ba olanda biso. Na ba autorité o bazo landa biso tozo senga soutien na bango. Bazala derrière biso, nous sommes ses enfants toza bandeko na bango. Tu as vu que les 108 aussi, ce sont nos frères congolais, mais ils ont un état de droit toujours luka. Babanda na biso, ceux qui bango baroya après, tous un problème na bango ti. Bango pe bakota na SNEL et la société y a l'état. Tous aussi na ba autorité en Mboka et surtout na président de la République, monsieur le gouverneur et puis le premier ministre. Tous aussi na DG na biso Lucindi à la biso makambu oyo parce que c'est anormal. Merci beaucoup. Le beaucoup ça la té. Donc ça la té sitting et arrêt du travail au dozo ça là et ça na durée déterminée. Tout ça là qui première sitting et arrêt du travail on est qui presque na Matadi et puis Boma. Toute la province n'était pas informée. Cette fois premier arrêt du sitting et arrêt sitting wa tout ça là qui to kutana na gouverneur. To kutana gouverneur annonce qui va responsable la biso ya Kinshasa. Ba responsable ba journalier pe ba kende Kinshasa ba kende ko solo là. Mais on n'a pas tiré les problèmes dans l'éclair. Deuxième sitting et arrêt du travail à province et Salamaki Isusu. Gouverneur a noté que ba responsabilité ba responsable à qui mais gain de cause des acquis toujours été. Cette fois-ci tozaka kana pour ça il y a 2 personnes à province. On n'a pas besoin il y a gouverneur. Tozana pour ça il y a DG na DRH bakita. Parce que biso tokendaki envers bango à 2 reprises. Cette fois-ci, arrêt du travail au dozo sala ezali jusqu'à ce que bako répondre biso favorable. Tozo banga te ba longola bino. Non, tozo banga te ba longola biso. Toza ba journalier. Ceux qui SNEL a longola biso donc fata la paix derrière notre ancienneté. Donc okoye ko longola mutu na musala te kaka ulamuki parce que mutu azo réclamer droit na ye yo la muki mbamo yo longola ye. Donc tout ça la démocratie état de droit existait na mboka na biso, on n'a pas peur de ça. Merci beaucoup.
tout. Journalier Petro Lemi. Oyo bango bazosala. Exemplaire mutu nyonso te. Journalier ancienneté makambo nyonso tozosala bango bamona yango te. Oyo bango bamonaka bakinois eske na Congo central bato mayele baza te. Bango bazotindelaka biso barekomande bautaka kini bautaka soki wapi. Do na Congo central basinge bazawa balala likolo banzete. Donc biso na Congo central bato mayele baza te intellectuel baza te. Mais pourquoi batindaka biso tokitaka na baista? Soki Snell ayebaki ke non na Congo central ba intellectuel baza. Nini ezangi bazwaka ba intellectuel ba journalier basala kawa bacha bango na misala. Donc biso ne tozangi mayele bato kinde baza mayele soit bato mususu baza kuna ne baza mayele. Non. Nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Babenyo ingénieur, bango kuna pe baza ingénieur, biso pe ingénieur bazali. Exacte que non, ingénieur wa bimina kine, ingénieur wa za Congo central. Mayele za différent. Balobaka bien que bato bauta na province batanga bien. Tozo réclamer ba droit na biso. État de droit au président Facha lobaki. Tozo mona ngote na Congo central, discrimination et comme trop. Pourquoi peuple mu Congo bazo minimiser mi? Cette fois-ci, tous on a besoin de réclamation à Bisso. Journalier, égal engagement, c'est tout. Qui note, tous on a besoin de tribalisme. Oya kouta kin, aya na yeto woboya yete, mais pas bandape localement awa. C'est tout.